Ondiminga na mona mpasi yo osali nanu kotala ye mabe tokosalaka tokoyebaka se na nsima nasengi nayokanisa nazali mwana yo pokoli olingi nde tokabwana tokoma nde binemi opepenga mushwale lokolo kei mobembo otikelinga bese na nsima okomi adie tozali na pongela biso zela tongo etana. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce réseau Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, na Maxi bien-être, et pour soigner yo, oh mon Congo passe, oh fatigue, abou obia, car Nzoto kolongo nous. Et ça les produits, oh ils ont comme lama, pour na bateau Nzoto ils ont faible. Maxi bien-être, a coupé ça au force, il y a bon pikiliki, il y a bon pikapen. Alors ce qu'on met Maxi bien-être, il y a un moninga la sope na mutuka, na minu. Na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais, na. Voilà, très chers amis téléspectateurs, donc bonjour, puisque Nabi Gibola Nabisu est belé. Je crois qu'on n'est pas là pour très longtemps, mais juste question d'actualité, puisque vous savez, très chers amis téléspectateurs, depuis que le groupe Jet Set a eu à voyager, Tibazungi, quelques jours à peine, mais tout ça qui peut attendre mais déjà ils ont l'actualité, puisque Bino Batoula a vu sur www.congopromotv5.com. Il y a boss Raf Ngendo depuis Boston. Merci na LM22, je les ai mon télé ici, point d'interrogation. Merci na Bandekotou, il y a Freddy Mal tous ensemble. Louise Mamba na Denver na Colorado, Amédée Mackenzie na Bosanioté, Nagi Kegoza et Léa de Dukia comme konza métro na Grenoble toza awa. Et monté maman Dorcas qui a Kosiko actuellement puisque tu aussi ça madame Motu. En tout cas merci. Merci na Bandekotou, di Chakalambi, monté Magi Fukiandi, Dadi Mavungu, toza et Léa Odilo Mampo exemple à suivre. Lando Muzinga, Linde Toko Pros na Rennes. Voilà tout ça les binoka pas juste moi condensé, moi quelques minutes oyo. Pour Solana Bino par rapport il y a retour il y a Jet Set n'est zonga qui kota voyage de ba na Bunia qui sangani et puis bazonga kin mais juste depuis que accident salama qui on va dire que le basala qui 4 tonneaux d'après les tozo ka basala 4 tonneaux après 4 tonneaux wana Dieu aidant babima qui vient nzamba batela ibango mais au moment où je vous parle tozana gigola au moment za awa waza éprouvé étant déjà en voyage, à Otaïko perdre moi en Anaï, je crois qu'il y a 10 mois si je ne me trompe pas. Donc moi on a Bakunda qui était lobby awa. Donc Gigo là a vraiment émotionné, on n'a pas signé. Vraiment Gigo là bonjour. Oui, bonjour. Mes condoléances Guy. Guy, bandeko bauta là on a Congo Promo, mokili mobimba. Message public qui bouti dans nos voyages, vous sali accident. Mais quand on nous expliquer ça dans quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nanzela ou Wanoya, Bono qui n'est Kisangani. Mais accident salama inonde. Des accidents salamagi. Si des salami tout ça même. Lobby tout le fond Zagi wana. Cimetière Itambo. Tout ça. C'est vrai, ça l'a pas si puisque la vérité parce que on a un king
aya kusukusuka ya pamba mwana kufika ndeli matata nini lisusu ngana kosala aluka yatana bandoto atandele tukomona naye susi ya kuya bolingo ezalaka nzoka pasi boye eleki kutusango ya liwe tatatu ya mama bakufela bamama na batata bamela poison te mingi bamela yango mpo baswi bakuna bolingo lokumu na bisengo toswaka na mabala mokili yango etongi nzela ya mbotama mpe ya liwalanga ya solo tedi yango nga nzambe epeti lisusu ngonga ndako nzambe epeti lisusu ozali mokristo yamoka nasenga yo pardon nelolo mingo mokolo bakristo bakolukaka epebike ondiminga na mona mpasi yo osali nanu kotala ye mabe tokosalaka tokoyebaka se na nsima nasengi nayokanisa nazali mwana yo pokoli olingi nde tokabwana tokoma nde binemi opepinga mushwale lokoloke mobembo otikelinga bese na nsima okomi adie tozali na pongela miso zela tongo etana. Je pense que c'est bon. Merci. Mawa. Inondation. Écoute, c'est établissement. Tristesse est déjà prêt. Kolimine ngaye. Lando. Ah, dis-le mon pouille. Dis-le mon pouille, exemple à suivre. Lando Muzinga. Na reine. En tout cas, on retourne les acquis extraits pour dédier Bino Yango. Donc, tout ce qui est lié. Nzembo wana. Za. Nzembo oyo nasali yango mpona bafame nanga tuko voilà donc eza eloko ya liboso ya carrière nanga ezali yango mpo osepela boyoa bien. Merci. Je pense que bana to apoto batutu infiniment merci. Merci à Amédée Mackenzie, Lando Muzinga na Rennes, merci à Joël Mouya Dior, Motema Lauriane Japon, merci à Fala de Montikile, merci à Branda Tangi, donc moi c'est à Pembe, à Paris, donc Claude Kassa, la vraie Joe, Fala de Montikile, Carbone 14, Junior Kibala, père de jumeaux Toulouse, merci à Fiston Luele, la Rolande Fongo, merci également à Wanekutu, c'était dans la mission, Tisha Kalambi Motema Gifu Kandi, merci à Joël Mouya Dior, Motema Lauriane. Là, on a promettre bango ezali ke Nzembo bima. Wana eza cadeau pour nos fans au balinga la bonne musique. Bato ba ko ba demi-ton trop. Basumba album oyo. To ina bango et c'est parce que bananzala musique ça que non merci d'abord pour nos fans nanga tout oyo balinganga tellement trop bon la prochaine fois tout ça l'émission va bien parce que nous avons bien quoi. Voilà, merci donc Gianni, je pense que toi aussi ça déjà donc merci à Negotu au Bolingradiso. Merci puisque nous sommes de retour, vous montrez que nous sommes très en forme, mesdames et messieurs, on se fixe rendez-vous toujours pour un nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien, bye bye, hein, Gianni, Tokabwani, merci à Mandekotou, ciao. Ndeli matata nini lisusu ngana kosala aluka yatana bandoto atandele tukomona naye susi ya kuya bolingo ezalaka nzoka pasi boye eleki kutusango ya liwe tatatu ya mama bakufela bamama na batata bamela poison te mingi bamela yango mpo baswi bakuna bolingo lokumu na bisengo toswaka na mabala mokili yango etongi nzela ya mbotama mpe ya liwalanga ya solo tedi yango nga nzambe epeti lisusu ngonga ndako nzambe epeti lisusu ozali mokristo yamoka nasenga yo pardon
lelo lomingo mokolo bakristo bakolukaka epedike ondiminga namona mpasi yo ozali nanu kotala ye mabe tokosalaka tokoyebaka se na nsima nasengi nayokanisa na